Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyos, ya Eco RDC, Bandeko Nyoso, Bovandi Liboso, ya Baikron Nabino Pona Kolanda, émission Nabino o Ezabongo Paradis des Stars. Paradis des Stars, Ezabongo o Eza, boss Nango, boss de boss. Ezabongo Jean Tubo Tubois, moi, Mukena Bangengene, boss Oazo Salake, Bandeko Nyoso Baza Libanda Mboka, Bazana Canada, Bazana États-Unis, Bazana France, Belgique, Allemagne, partout, Mokili Mobimba, Bayokaba actualité, o Ezabongo ya bien, pe ba yambela bino toujours ba invité au bino bo senga rabiso karana kata Eco RDC. Merci mingi wana Ezabongo, hein, moumbu na bino, hein, mwana musana bino, mwana musala bongo ya, hein, Jean Tubo Tubois, Ezabongo Fanny Katalea, na lobango toujours Katalea na zakana liboso na kataka na ngelo rote mais musana nga ka ndeke nda liboso. Mkwana lelo, hein, Paradis des Stars, e yambeli bino moko ya ba artiste o asepeli sarabino na batonyoso. Ezabongo Papa Maswaku. Bonjour Papa Maswaku. Bonjour Makatale. Papa Maswaku bongisa mo mke pardon toi liboso écran te. Ba na ba otala biso, ba papa ba maman, ba leki nyonso ba otala biso. Comment on est? Na bi bien à préciser Fanny Katalea. Ah OK, na rentsa ki Fanny Makatale, est-ce qu'on a jusqu'à moi Fanny. Fanny Apamba, ça va? Ah ouais, ça va, bonne santé. Kande tezari mukolo tokutana kana. Merci mingi na bande konyoso balanda ka bongo Paradis des Stars. Ezabongo mukona lelo to yambeli bino Papa Maswaku. Papa Maswaku eza na ngomba liboso te ki oloba yango osengela no koloba yango ko se présenter mais o ezabongo na kati ya Eco RDC mba liboso to yamba yo soki mwa mukyo koki ko se présenter na bande konyoso ba libanda mboka balanda. Na se présenter ngai Fabrice Fali Banza Mabanza Papa Maswaku 14e apôtre de Jésus Simbolenga, l'homme qui a traversé la mer en pied, qui a attrapé 10 antilopes à Kangi 9 moka kufi pona pema mbangweleka ki emingi. Et bon Papa Maswaku, pourquoi ba kombe belé bongo yo moko mutu moko ba kombo na ba antilope na na si segote Papa Maswaku 14e apôtre de Jésus Simba Olenga. Non, Olandi peka ndenge mopawo kofi olombi nga pona zala déjà ya bimsion ka mikolo nga 14e apôtre de Jésus ya kala 15 ans de carrière. 14e apôtre de Jésus Simba Olenga, l'homme qui a traversé la mer en pied, qui a attrapé 10 antilopes à Kangi 9 moko kufi pona pema mbangweleka ki emingi chuchu a papa chuchu a mama ozana e lokote lidobi e kwalanga nyonso kakayo akoka sentimate wando lobi mabe sentiment on skoto e bape mo mke sentiment akoka sentiment on eza sentiment ni akoka sentiment jouete so ba fongoli ka pour dire bien tatami abando fongola ba création. D'accord, Papa Maswaku, marié, célibataire, père des enfants ou comment? Marié, célibataire, oui, occupé. Nanan. Père de 2 enfants. Vie privée, close. Non, l'andelonka mkonoyo, ça là vraiment, hein? Télé-réalité, nanda kuya Papa Maswaku, ne place au wapitokoye, Papa Maswaku, bandero nyoso ba libanda mboka bat nyoso bolinga Papa Maswaku. Oh nga vraiment nga. Ah, ngande baye Papa Maswaku avivaka ye moko azakana moi si tozani boye bande réalité yango jour wango nde boye ba vérité. Papa Maswaku toki obeteli biso moi muke mais olobité Papa Maswaku za ekolo nini parce que tout le monde a ko jouer mingi na rôle ki papa toyebi ekolo na ote naza mu Congo taw na lobi boye bana disserteur ba sepeli etanto wandwani si wande mbanye. Ah, mono yaka ngama yesami ebikatwa diata mukiyenge babu ebikatwa diata mukiyenge voilà tatu wandwani chiwande mbanye. Ah, mono yaka ngama yesami bayuda o bazola kumbedisa et bozo babe di sabadami et tore poba na simara chomo mikolo na benge mystique posoka zwibale azo sopana kadera so Pierre V apola na terrain sakana te
Merci Papa Maswaku. Parcours na yo Papa Maswaku bandela wapi ti Papa Maswaku lelo ozo continuer wapi? Papa Maswaku banda kala na ba groupe sima palin on a lobara batutu ba yebi déjà banda na sima ya palin après na sima palin ayepa ya Freddy Mbali Sombo ya Freddy Songo Bololo après Songo Bololo ye wana mbango epa ya président Rémi Kilola que je les salue les grands producteurs baninga batiki production mais ya continuer kaka donc bambote belé place oza ndena yo longwana ce qu'on a pas monstre d'Archico Pouloulou après pas monstre d'Archico Pouloulou ne sikoyo na yo sala les étoiles des stars ya Papa Maswaku après wana nde ce qu'on a zapa Queen Mada leader l'état sikoyo na parcours na yo na chaque groupe au salaire combien d'années? Bon, na ba groupe tout et pas ya Freddy na sala 6 mois. 6 mois et pas ya Monstre d'Art 5 ans, 7 ans. 7 ans et pas Monstre d'Art Chico Pouloulou 7 ans et pas ya président Rémi Kilola na sala 2 ans et pas ya comme Talibosa a joué Sanganzonzing na ba mama Chako Bilamba Mabe. C'est le président Rémi qui est là. Na ba masananga biko ba mbika à l'époque wana leki ne lourd mtawanda simba makambu après wana ne ba om souhaite kalaki moi ba 2 mois 3 mois Pointe Noire ndesiko na yo sa pena groupe nanga 2 ans après 2 ans nde na yo zonga sko kin pa Queen Mada na zasko deuxième année demi deuxième année demi. Donc elingo lobake ti au sala ki groupe na yo okoka kité autre ko loba okoka kité au préféré oya place oyo wapi bako diriger et pas ya mama Queen Mada. Non ezay ko to pona bongo te ezay pe na kinte et simbaki parce que na Pointe Noire so oyi ba betelo ka lisola Maswaku parce que makambo ezalaki nga sala ke lo rata ate tant na zonginde kin natalaki te balobi mboka soke okuti batambola na gauche sala nini et puis par rapport expérience ya makam na mona na ba groupe na ba posanga na zanango moma groupe te. Et bon pourquoi opponer kaka groupe ya Queen Mada tandis que ba groupe ezebele tozo mona groupe sans souci tozo mona groupe ya président de biso Lombe to moni groupe Sinark to moni ba groupe ezaki tellement ebele mais pourquoi vous préférez que pas ya mama Via na sala ki fiko comme maleke fio comme maleke na tali na ba mibali so na keboy pas président la desobe ba père bazar et le gana ba no vanda nanu malgré goya ponga na yak oya na yo mais et le puis ce qu'on a tala qui par rapport au pays artiste tout ba banda goya na Pointe Noire mutu nini oyo aza na motema ya kibomama et puis mutu oyo azo comprendre que moi non nga bo il faut akende ozo comprendre leader moko tala azo linga te kanga yo mais leader azana posa épargnation na yo pour esala e valeur. On se comprend? Ne yango moni na talaki na tesko branli pe nenga vivaka. Pour muta solo la na Queen pour ngana ya eza branli. On se comprend? Ne sikoyo na tali ba paramètres na tali papa ba te. Et puis na tali pe na groupe. Na tali ba père bazaka deux pères mukwata na père moko azaki wana na ngonga abia asona chawa donc toleka nde mone na chaki pena na chema nzaka pena dono bite na ndenge pena ya masolo po mutu nyosa duka place oyo akomona évolution donc et puis pas mère Queen Mada Via l'état la madre. Voilà, tu profiter na pesa mbote na ba oyo basala ke Eco RDC ezala Capita Luciala Capita Luciala poto na poto umela na yo bébé yoka
yoka ya ba bébé bébé yoka bato basalaka ke site na biso ekende bato batalaka bato bazaka ba partenaire au basengi keto yambela bango papa Maswaku toyoki outu kobeta parcours na yo ndengo ye mais kati na bino ba comédien boyoka nezate pona nini na hebite nanyo na lobby déjà na bandela 2 fois 3 fois te plateau eza yanga mais ba question eza yanga ba réponse eza yo nga pe na hebite question oyo ye nango yanga tellement na hebite na tuni yo nanyo boyebani nebe na papi Kader orphelin de père rankina wapi na poto na Londres era boazo liambala bino bozala ka boye ton Kader azaki awa obeta Kader te Kader akomi na poto mbote bele président nga bisiko zali ton Kader akomi na poto komi oleka na gauche boye président Kader nyonso na hôtel la papier mais si non tel la papier ni likasa mbongo rien est-ce que Kader akopia là tango lo baba umando lo bibongo na bato ba fel ba bi wana lipasa ça dit na ninga ba master théâtre na ninga ba master par note pour Kader za no makambo théâtre na no kuti on comprend c'est riwana mimosa on se comprend areza kaka musalango skoto kutani suna musalango esali ke esimba iyo na Christelle so makele kutani est-ce que bako telemela bino so yo zo comprendre ya zo comprendre yo est-ce que ba peksa bino bovanda ça dit so nazo loba ye so na lobi kombo na ye tout comme na ko loba Branly tout save tout comme na ko loba Christian Dose tout comme na ko loba Trésor Mahamba. On se comprend. Et ça batu oyo ngana boka mutu ona mesana na ye. Siko na nenga bakina. Po batu tu na lo babatakine. Merci papa Maswaku tozonga mwa mukie. Papa Maswaku ba déplacement na bino ya ba comédien libanda ya mboka bozo bomana. Eloko nini esala ke bino na bino libanda mboka bo bomana. Ko bomana ndeti ndeni. Boke na place ndeti oyo eute koleka. Ya voyage na bino boke bozonga boye ba poisonner vie de loin. Ah, on les passé. Oui, et ça les passé mais toujours continuer nango. Ndetma mbwana na yebi soxte. Na yebi banelité mais na yebi que to voyager ki bango bakende liboso nga tikala ipona bandoze ya passeport na batela nga visa. Après les bateli nga visa nga na yelelo lobi vide lo azongi. Donc o eleka ki leba koma ki mwana yeba. Mwana yeba nanga ezate Marie-Jeanne. Donc ceux qui penza bandeko ba collègue bazo sala bongo vraiment balimbisanga quoi ba arrêter pour bénéficier na ngote obomi muninga oyebi charge nini te o yazwa na libota na ye oyebi mikumba nini te ye amemaka tango obomi ye po yo bandozi les charge wana bafuti yo combien to batie yo président ya ba comédien to nini ozano kaka elokoti. À quoi sert ya boma muninga? To beta masolo lisusu ezo continuer na ko boma na pe ya bino na bino likolo ya basi ya poto. Basi ya poto. Mwasi ya poto, basi ya poto abimaka na yo amoni su to seva bato vandine akendeli su to sevo. Tango akende oyebi na ope ke muninga wana abimaka deja na intel, mwasi na abimaka na intel, mais otika ka likolo ambongo. Elo ni ne sala bino bongo. Elo ne sa bisote esa bango. Soit na lobi bino na tie en général na longolité. Nga pena na boy bango. Et puis tout se répète bango. Banani. Christian Dose pete bango. Ba complexe wana ba welisa. Na ebité. To bete lisola moi c'est à poto. Tonini. Basi pe bazaki sasati. Olanda ba mema bino na poto. Ba mema bino na poto. Ah. Ye poko ke poto ti. Samba mema. Yo oke poto te samba memo. Na okenga moko. Est-ce que poto ngo ezalaki pokende poto ifoka ba memo? Le baba pesa mongo. Ba mona pe ba père muso ateki le pang père muso pas lui passion longole la père mère muso pe atali be mbongo mo uti pa ba famille mwana nga bosele makambo ke poto, c'est pas ça.
soki moninga azoboma moninga ezake azana ki motema mabe complexe. Je comprends. Parce que ngai nde na boye par exemple na mwasi na yebi mobali afani ngaskoyo po mobali afani ayeko komelanga alinga na komo bo mafani po mobali na linga ngata musupo na mona gato kendaka na yo agence tozoka moi 100 francs complexe motema mabe kuntima motema mabe waje kwa lobongo motema mabe sepela na bozwi ya moninga po nzamba pambola yo mona vi po pambwama ezaka elo moko sepela na o moninga zwi po nzamba pambola yo tozonga na ba contexte lisolo bandenge biso ba oyo touti mais lelo nzambe posa ya biso grâce zo comprendre yango taw na mona bino pesa mama mishumu kuna RDC loko ya makasi mbote belé na jeli mukuna ba mbote bina place boza taw na moni bona moni misinzita Amelia ba mbote belé mama na Eliane ba mbote belé ebikaka donc bato bazosa pina mamba bongo batika penza. Merci maman Jackie Kilaba. Et puis basi ope basala ka bongo asola na oyo asola pena oyo batika nande amabeti batika Diana Mabungu Mabunga Elena Diana Mabunga Elena Zaina Laetitia. Merci maman Jackie Kilaba yumoko ki makambango ndenge kende ba question na bino botuna ka yango pe kaka to posaka maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo umela maman apesa ka Fanny Katale ya ba conseil ebele concernant musala na ye tena kotuna na musala no o salaka il y a aussi ba avantage o yo kuzwa penza na yebele koleka banda yo banda théâtre ba avantage o yo zwa ba avantage ezake gloire à Dieu comme ma soie ku bat baye bien malgré non pina koti pina na profondeur mais si na koti na ebi ko fur et à mesure na ba o wana ba se wana ba comprendre na bango gloire à Dieu déjà on a souvenir monene pour nous vendre boy o la muki pe maman mo ndeti maman jolie soala maman jolie soala vendre boy bimisi téléphone ma soa ko courage o sa musala bien na maman na ngai adolo swenga maman de tous les temps et de tous les jours papa Godé Bongé on amnalo papa en tout cas tolandi musala c'est bon maman Pauline na États-Unis donc naza ba maman pena o bazwaka bengi yo azo passer au ka message maman Suzy Kajuva meme Sifa na Canada ba mère na nga o bazwaka pena bengi yo apesi yo conseil liteya mwana ngai succès na mapeka te tala boye vous comprenez donc entre parenthèses des avantages au beaucoup nango. Des avantages c'est que ça n'est pas sur l'art. Mais ils ont l'art mais vous continuez toujours comme ça lango. Toujours ça lango pour battre ma soutenir biso. Ba soutenir biso. Il y a un autre petit exemple. On prend au vanda bo mon pe mutu moi mutia malamu Louise Kafwa bengio maswa kundeni. Ça bien. Maman na banda tournage jour un tel zoa moi oyo ba osumela taba tu secret ba mela. Vous comprenez? Parce que nous sommes en bocacité, il y a Top Vision Yves Lubamba. Vous comprenez? Madame Yangwana, ngai il suffit so benginga. Olina c'est le film benga. To solide. Na c'est boulot na ngai moi parti na ozwana yango na sanini. Ndeti papa RJ. Le collège de Bengue Mabor. Les étiez RG Mabor. Les hommes on dirait l'ongineza na Angola, nous autres na Kisasa. Et on a pêché comme Mabor. Papa Guy. Alors ça boulot na msana yango zo sala. Est-ce qu'on a boulot na on est face au moi 100 francs.
permettra kayo ebikaka musana biso eza pasi maman imagine toi neti boye semaine mo mezaki ya commencer nayo évité obandi casting aussi si casting obandoke luka bandako botone aussi so luka bandako se sengi pe ba moi carré koto solo lipe vous comprenez après wana boyo bandi sur tournage et soit temps et c'est un faut tout ça nini et vanda parce que sur moi sans moi et mon année et permettre au foot à ta palais sans année permettre à ta moi provision quand on a parlé ba petit pe ba bandi classe ba moi la minerval moi de vivre tango beti lisolo ya bana toko taper une éducation ya bana est-ce que vous aurez vraiment temps ya ko éduquer bana na yo bana ngai baza bien éduqué parce que place baza na maboko amuta bien ngai na ozwa bana nga so na sentir que ti mère à côté parler makambo evandi ozo comprendre nazwi balifanto bavanda siko awa bana nyonso baza na éducation moko so comprendre mais place baza wana nayebi ke baza bien parce que oncle nanga kuna tobenga yango Cotakol armée du Sali muna basalaka j'étais 18 ans à la maison mais pas en internat zotanga donc ça va quoi. Donc maswa ko ba otangisela la bango yo mwana nga moko natangisaka mwana ngai donc yo moko na pesa yende pa oncle nanga place petite sœur nanga azala kuna par rapport à une éducation pesa bien ngai nanu na komina mère na palente po balandelaka lifanto po ngana bimaka naza kwa soda avanda bwele bina siliki na voyage na vous comprenez na éducation moi na bongo moi simba fazala kuna po kuna eza na peso armée donc akuna naso ameki place biso motokoli donc confiance est belle. Merci na Cyril Motema ya Tabu Fatou na Dallas hein Cyril Motema ya mama Fatou na kati ya Dallas mama Fatou lobito tu na mwa papa maswako soki lelo mwana na yo alobi ke papa ngape na sepeli na sa musalo yo salaka réaction na mamo Eliane Fuku na Allemagne mtatu na yanga yango mwana nga eza soki eza donaye na tika sala parce que nga moko nazana no victime ya boulot nga père nanga négligent nga benga nanga na ba palin na kota na ba réalité belé na vie pour na boulot oyo mais lelo yo naza so na vandi boye omona pa bengi ngai mwana muno tele na lutiku leka baza kuluba kombole yo mais naza kuluba ne bango yake mwana muno me bakenya kumanga muno bakatete ba onge solula ne ba donc père nanga azo benga nga ayebisanga ke na leki koto bazo tonga yo makasi et puis na yebisi bango za mwana nga ba ondima te zwa bango sola na bango on sait que à comprendre ce que musala ngana zena ngopo ça et le zanga ka so yebisa bon loko lingi bulo yo toki nango na ndenga ina sko ndenga classe na futelao on comprend et a préféré qui nazala libanda na libanda wana penga peta ke guerrier nzamba wabi na motoki nde okozua na bundi lelo je suis maswaku nde na maswaku boye papa comme fier nanga na so ndeti na kiti point noir na koti na parcelle déjà venu so na yé bato ba bimara lena kota lupango ne na koteli ne ngulu bato ba olandanga oh vebe no basika tete na nganda c'est pas comme ça j'aime pas comme ça troupe ma comme ça mais toi aussi il faut arranger avec deux personnes là-bas tango lo ba bongo na bisie obana ndima musala on te tika ba moi peut-être sur la trop exact on n'aura pas na bimi pour na moyema vous comprenez donc papa comprend mère na biso mutanda puye ngai sanga papa
soki eza mosala na yo sala nzamba pambola yo ya on a profité bongo pesa mbote na mama Elisa Mangani maman Mangani Elisa ma mère propre quand on dira qui dans ces belles fala c'est mignon mignon oui récitation na tina suka vraiment tina suka kale ekozala me yango nakoki kosenga osela ngo mwa mukie na Lorette Chiboboa mwana ya boss aza boss la foi propre oui la foi propre pour na c'est mignon, c'est gentil, c'est pauvre que voilà. Et nous, c'est à moi, c'est belle fala. Lorette Chiboboa. Lorette Chiboboa, moi na boss aza boss. Lorette Chiboboa, moi na Chiboboa. Chiboboa. Yo, Lorette Chiboboa. Moi na boss aza boss, mais moi je mange pas. Allez là me le ça le plaisir parce que ah Lorette Chiboboa mikolo na ça suba comédie belete na yemba trop maniang hein ba mère nanga ba père nanga bazo déclarer moi trop mo ya Adami ko tata ngana mpenye kuna ça va Adami kwa yena tata vavangena kashingena mpenye Eva kwa yena tata vavangena kashingena mpenye hemune lumbu kina Adami ye Eva lumisumi kimya nene Adami ye Eva vayikeno he Adami ye Eva vayikeno Bisikongo katule noonga posa kolobelo mo bat boyemba siko ezorenie zulu kena yeno ape ba passeport banile ale bisikongo ah koki yambolela biso yanolela biso ngona yambolela biso ngona linga Adamu kwa yena tata vavangena kashengena mpenye tango Adam na Eve baliaki mbuma bakanti nzamba wa mona bango te nzamba belaki Adam boza wapi abi papa biso yo toza na Eve mais toza bijumbura Bujumbura, tu as Liverpool. T'as la bandi. Top Vision, Yves Lubamba, Top Vision, Baziwap. Sarah Last la Queen, Sarah Noma, Last la Queen. Voilà, Mutabato, Yves Lubamba, Top Vision. N'est choqué. Tango nzamba yoki bongo ebisi bango munalumbu kinado mukolo wana yona Adamu na Eve bobima bokomi basumuki Adamu ye Eva lumisumi kimya nene Adamu ye Eva vayikeno nzamba yo bengana bango nde babimaki na jardin dede tant na yewe masu bisikongo katule noonga le peuple congolais longola kobanga parce que mokileza ya biso atel l'autre nyoko mi melobi to sepela kaka so biso to sepelité bana na biso vous comprenez do banzembo nanga ezaka na message sko banianga tango ba yoka kabongo bana disserteur mbamo ezong sarabango toze na ngala na bando kende luozi na zo to uti luozi to bima to komisko na kimpese avant to bima kimpese omona sko to moyemba déjà o bwa bubeto setu vambana awenda muyenge mpe pokuneza bakami landana omona dipine za liboso oza na sima boya panda boya wana banzembo kote kuna baemba kote pe baemba zo comprendre moi kote sko so bobwaki o bwa bubeto setu vambana ba wana bazongisi wenda muyenge pe
kuna siko ezaka po banyanga bana système choral moko eza soki yo bwaki bao bazongisi so yo bwaki bao bazongisi so babwaki omona lumbukina wana te wana yango wana otoyemba bwabu beto setu vambana awenda muyenge mpe bikanzambe kalusa kumuna. Merci de sentir que hein Eco RDC sentir que vous avez musicien te oh kasi mettons oyembi pe respecter ba lille nous appelle musicien merci musicien te bien hein musicien. Merci papa Maswaku tokomo kende vraiment na shit ya émission na biso to tuna moi ke papa Maswaku na ndenge bozaleli comme na tant que ba ninga no nyoso conseil nini yo kokopesa bango na ba makambo nyoso elekela bango conseil ndeti na ba o ba potana mamba basi bon na epsa bango ka ba comprendre réalité à vie et puis so moni mutu moko mema loboko so ememo na kimoyibi katango c'est tout comprendre toza mikolo j'espère moko na moko azana ki responsabilité na ye o asimaka na foyer na ye na vie privée na ye so comprendre loko ye mama bosel tiki yango kaka donc conseil na pia bango kaka tango ozwi mwasi na yo fo luko ye ba otambola ndenge nini nazaka ndenge nini c'est-à-dire komesana na ye et puis bo continuer vie na bino so ezake bo bala na pe bala ni parce que tamso 2000 voilà pour photo bala basi bakota na bandako vous comprenez parce que moi si te faut azala moi si donc maman pour maman akabola raté maman ya bongisaka eza roi mutu moko azana na kana ye na foyer na ye Timé Jancel mavungu pembelo azo batela libota vous comprenez azo batela libota azo bomba foyer na ye donc ataso yo yeba kutu teke oyo mwana ya papa o mwana ya intel te akabola raté bango nyoso bana ya papa moko maman moko vous comprenez c'est ça neti mama de loswenga la maman moko donc na habité quoi na habité nikinga sia triple N nikinga sia triple N li passa ya blanchette ngasia ya pembe donc na Nigeria gypsy dengwa tengene en direct de Tanzanie bambote na yo et puis gypsy di benzi Dorcas Boele bat nanga tu ya kala ba mo déclarer abwaka biso soute poani Alfine qui lunda moi si ya Ange qui lunda. Merci. To continuer dans la question la dibiso dernière question la biso bongo to tikelo micro au sakana nango Olga wa bébé maman na Rayana soda solo baba mongita Olga wa bébé maman na Rayane mwana ya baba mongita ya baba bambote belé Koko Dianzombo bambote belé Sele Masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan Sele Masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan mobalo akoma obanga mwasi moko aboye bitolo mayele ya ba bitolo bango ba lobi tout na question oyo à part théâtre musala nini oyo salaka Sele Masamba ba bijou on dit te tega ba bijou na ye ya yo bikaka donc maswa kwa pesho bambote belé na auto peso mbote na pièce ya Fatou maman nanga Thérèse mtafia nga boka kae ndé na boka ki na asus na oki soso poye est égal à Thérèse yana on a boaki donc ça la bien ma caché à part ma boke pour benga biso bata ma boke à part ma boke commerçant danger et puis pâtissier pâtissier donc sala ya gâteau ndeti na film on a boulot nanga ya classe totanga qui électricité ngopé entre parenthèses mètre égal tout ça li ngata place T donc ba boulot za nango ebele sauf que na se baza pe trop na moi cop ngalinga to du jour ko sa pa muntu nakoko kate
nasa pa mutu bafutanga fin du mois akobela. Merci, on est arrivé à la fin de notre mission. Wana tozaki bongo na papa Maswaku a sepeli sarabino nyonso bolanda kae na Allemagne, Paris, mokili mobimba ezaki bongo na kati ya Eco RDC hein elongo na yemoko DT na ngai DT mwana mokie na bangengene moto mokie kasi bongo ebele eza bongo Titi hein Mobutu Bambote bele bisika nyonso yo zali en tout cas lumière kitoko makasi ezaka kepa na yo. Merci na mon boss Jean Thibaut Tuboaboa mwana mukela bangenge na ye ezaki bongo ya yo mwana na yo hein osela ko musala eza bongo Katalea Fani Katalea to siki bongo micro epa ya papa Maswaku to sengi na yo ubwakela biso 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. Merci. Mutu ya liboso bandeko bwa bolingo moto ya liboso ngana bwaka Nathalie Frank yo zala na Londres nga pesa yo mbote moto wa mibale ngana bwaka Diane Mia Soko nga pesa yo mbote ngana bwaka Dieme Mbongo mwana Mapolina Mbongo nga bwaka yo fuki shoki États-Unis yo zala na États-Unis nga pesa yo mbote nga kende luka mutu mususu bwaka yo pesa nga pona bwaka 5 akoma déjà combien a compter akoma déjà de akoma de yo zelanga luka Véronica Wasianga nga pesa yo mbote Nzetambila lo mama powerful place on a la mukaka Nzetambila lo mama powerful ya Pamela Bomasi ba mbote na yo bon séjour à mon frère Briefy la merveille azasko na South na Afrique du Sud place on a na Jobour na Bokasité ya grand prêtre Didier Chombo Petit Jésus grand prêtre dans le grand prêtre exact grand prêtre ya Minienien grand prêtre Didier Chombo, boss de boss Petit Jésus, à un night club Petit Jésus na Yoville wana na Jobour. Oui, m'tu faire la poisson d'avril. Oh yebita la va te teke yo moto boinga. Voilà. Grand prêtre Didier Chombo Petit Jésus, ya Mama Jolie Chombo. Ba mbote na place ozali grand prêtre et biga to sandete yo kana pour kalate na koya na ngakuna et puis na bosanité ingénieur John Dai ba mbote belé Jenny Okasa la charmante en tout cas je vous aime beaucoup na lingi binotro papa Jamaseka merci beaucoup merci natikeli yo moi micro minute mukie hein minute mukie o célèbre comme lo moi mukie pour na Eco RDC. Moi, je suis pour na Eco RDC. Bande kubabu lingo na kosabinote en tout cas vie est compliquée. Vie est compliquée. Ezala kina mwana mubali moku lisolo unayuka kashoni kubetango. Pwana Christian yebite Christian lokola libumu eza kuyaye munene. Ani Kenya kokoma libumu ndunda. Yebite soka za kulia Mungu abasenti na mabundi sagala Congolese fotala regime ya mwana mubali wane pwana sara na za kubenda yo metoi tala regime ya mwana mubali wane donc vous comprendrez bande kunangai eloko kamushaki nga pasteur tuza kusambila tukoti na église. Tangu tukoti na église tuza kusambila pasteur a constaté quelque chose qui ne va pas wana babe ba mama yambo ete tubanda misana biso ba mama nyonso bo bimisa mabele libanda bande kunangai tellement ba mama bato sakra basango kuleka mibali ya ndaku bato shira bango sango atie mutu na shebo ikoto yo tito kulongola longoli bande kuna ngai sango atie ki mutu boy tango tomboli boy ata l'église mine ba mama nyosho ba mama libanda
sango lobi oh Seigneur ba mama naluba kina bino bobi misama bele te me bobi misaba sable libanda ba mama batala ne mama na poli yo kisango mama na yo kikirie mama na yo kimakamu basa kuluba kuna mbala moku ba mama sango shumoni sango tango moni murmuration koti na église mbala moka gangi ba mama misana biso ya leo sukia bino bebisa mosali na nzambe bolakisa biloko bino alikolo tango bakoliti baza kuya tala sikoyo ezongiseli ozoyoka ya bana base ba jeune fille soka benika ka ezongi mamokiu misusu ezonga lokola moni ba miso ba ezonga lokola kopo ya mai na tono akotisi tiubu eza bato mosusu mpe bazaka amelisa mwana na nsima bao bazaka oyi bamama bateka wana eza milai oyo kasi mwana bana nga yo fisto kamata abwakeli ye yango na nsima parceke fo mona ezongiseli abendi azwi yango adinisi yango lokola bandeko na ngai en tout cas que votre âme repose en paix je vous aime beaucoup vie na ngai Didier me confie en direct de Kinshasa, bientôt Luanda. Bana Luanda, nyonso, bana Luanda. Bientôt, nazako yawana, papa maswa ko intéressage na Luanda. Avec Broly, tout c'est vos Paolo Tidilu, hein? Nazo yawana.